Grace Mbisi aye o $300 na matanga ya Angelica Madelena. Bandeko, Grace Mbisi, likambo nini ozoluka? $200 o la baronne atiaki oyoki yango epesi yo vertige, okomi bilobela, oye kosala émission ke babengi yo balobi yozali mama Olive ya ba chroniqueuse fotia $300. Ah, Grace Mbisi, nana kobenga yo mutoleli te. Hein? Nani akoma ambulance ya kolela soki mutu akufi, même na Burkina Faso, même na Madagascar. Yo te oleli te, bongo babenga yo baloba na yo otia $300. Grace Mbisi, yo landaka penza makambo la baronne na suka nango, hein? Oye pe na bilobela ebele. Nakoko tindela bino $200. Enge Mbisi. Hai, amama chari. Mbizi loaza inani, hein? Loaza inani. Ha, chari, amama chari. Lumwendo kuna rando. Mbote bapapa, bamama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Honorette, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, Grace Mbisi, banda rêve na ye ekweya, po Grace Mbisi alingaki azala, ndenge lelo internet ezali monde mokonzi, ya lingaki ezala monde Mbisi. Ah, Grace Mbisi, soko lingaki ezala monde Mbisi, oninga okende na benete, oninga ko négocier na bato ya benete. Surtout, ndenge ozala ko négocier na bato ya bene, oyebaki contrat. Contrat ezalaki makambo kobota eza te. Chaque zemi opesi bango. Yo na dernier mi-temps obundani, mbebo etengami, ebongi, olingi kopia bango te. Bosilana, okoma na bébé Rachel, ndima sepela, okoma libre. Olalaka te. Aoyoki $200. Omoni ki ozano mpiaka, orien otia siko 300 to 500 ngo. Sima oya koloba, otieke. Ozoya koloba bilobela. Babengi yo. Balobi na otia $300. Yonde. Mutofula bato. Yonde. Ah, Grace Mbisi. Nana kolobelo ango. Na internet ya muta lobela kwa ngwazate. Soki Gloria alobi, alobaka bongo. Pona kanda, pepo tindelaki quelque chose. Surtout, azalaki na Grèce. Banda ayaki awa, bokutani. Abwakaka mabanga. Alobelaka susu, kala te, tanga kozwa ndako. Aoyeba susu te yo ozalaki. Akozongisela yo lisolo.
oyebi yango no obwakela MPC. Loba ba Tracy Mbelenga na Claudine Suka bango bakoloba eloko te mpona kogarde kaka image. Faut ba utiliser, ba pratiquer hypocrisie. Po awa na kati internet, na YouTube, même ozano hypocrite, mais na ba circonstance mosusu esengaka foko poko sala hypocrisie. Yango wana Tracy Mbelenga la même magique na Claudine Suka oyo bazali parmi batu tango balashaki yo site ebambami. Mike Lokamba atikalaki ameli pema yepa bambiango elekaki kilo. Alors tango ba Tracy Mbelenga na Claudine Suka bandimako babengako mama eza nango lokota te. Oza mama bauta pa na yo. Mais makambo ebele ba pratika kaka hypocrisie. Hypocrisie batiaka yo mama malamu, mama makambo ebele. Balobaka penza na ndenge esengeli te. Ba pratikaka hypocrisie. Nakanisa yo moko po comprendre yango. O comprendre yango. Yango na moni oye o profite na $300 muta bengi yo te. O sali ndenge baneti babengi yo. O bandi komikumisa. Ngai Grace Mbisi. Ngai boye. Babengi nga. Balobi na nga boye. Basali nga boye. Grace Mbisi, c'est quoi ça? Hein? Ah. En tout cas, yo. Sepelaka kumisaka pela baronite. Kanisa bien. Soki lelo. Ozonga moins stable. Loba bien. Oyebi bien. Grâce à la baronne. Tangu la baronne a komi na potwawa. Kanisa bien. Nani abendaki yo. Pomata. Esa la baronne. Siksa la baronne a komi awa. Mokili nyonso fo etalaka yo. Po yo mutu olobaki la baronne a okoma poto te. Donc tango bazo talo bazo zwa yo adversaire ya la baronne. Ata kuto silaki tina se fo mata. Po tango mokili ezo kumisa ezoloba ba verite. O la baronne Karine Mokonza azali sima bazo tala yo balobi bon loba lisusu Grace Mbiso salaki boye. Donc bakangisi yo na la baronne abenda yo. Yango koma ozalelo. Po osilaki kaka te olimwaki. Yo loko koko sala. Fo bando kumisa. Kokumisa koto te. Zalaka clair lobaka bien ya la baronne. Lobaka munene oya zali. Lobaka surtout makambo sali yo. Avant bota. Tango kaka komi potwa. Na eta ozalaki. Courage oya pesaki yo. Batu ndenge bakoma ipe kolinga yo. Pona kaka bayina la baronne. Donc, azongisi yo na ba relation. Yo zaki na relation na ba Gloire Olangi te. Tracy Mbelenga na Claudine Suka. Ozala nango ata mokete. Ba relation na bana oya yo ezala te. Eyebanaki même bana histoire un jour yo na Juvenal Kibala. Boko kutana. Na Pamela Shekola kutu. Rien du tout. Soki nyonso wane salamaki. Pourquoi? Ya yo o mibengaka bebe toka. Oile toka. Azalaki susu na yo te. Akendaki. Okomaki na Mamadou soki na nani.
Mais tango Karina ye ba Rachel Futi ba eko soutenir yo Mamadou wana soki nani asimbaki yo Willy Toka aye kozonga akendaki yo naye bosilanaki mazongi alors nyonso wana ezali grâce ya la baronne Karine Mokonzi o comprendre sikoyo grâce mbisi pourquoi nazoloba na yo o rien olotaka bandoto ba cauchemar sans kolala oya kokosa biso koloba badi n'importe quoi okokino kaka koya koloba histoire bien réelle oyo passé là na vie na ba moment difficile monoko etengami zemi nozo bundana na ba mama ya Benin balingi ka bazwa mwana yozo bundana la baronne akomiawa aye ko sauver na nyonso oboti bien ozwi ndaku ba boss bakendaki baye okomo récupérer okomo loba munoko ezongi tout droit bachange o mabele babakisi o mupepe na mataku alors loba kaka vérité biloko wana tu eutaki wapi surtout sans kisi sans ba mama Benin bon nayebi te turo soko kosimba susu mais l'époque wana otikalaki vide ozalaki na rien du tout okomaki même kokende église alors lokola la baronne pe ye alalaka na mabele abondelaka tango bakangisi yo na ye kanisa yo moko okokoma nani fozonga kaka ndenge ozalaki surtout lokola otikaki biloko ba manganga otikaki bakisi ozongisi biloko ya mama Benin alors lobaka la vérité grâce mbisi problème eza wapi oya koloba $300 ok tia 300 soko lobi bazozwa yo mama Olive ya ba chroniqueuse problème eza te alors tinda pena ba carton na basaki ya fufu tinda totala soko za penza bébé etoka surtout lokolo tangi kombo ya Willy etoka oyeko bakisa na boss Abedashu en tout cas fotinda kaka mbongo te mena ba na conteneur. Bonjour fidèles internautes de www.Elengi Yakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi Yakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour la famille Elengi Yakomba Congolais TV vraiment. Namo nazana chaîne de chaque topo. Ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amendage. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa ngisaote. Donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.Elengi Yakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi Yakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, na balinga kelenge ya combat, Congolais TV, vraiment, maman la zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na so JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni ama danger, donc ba ça tolo la zaki. Bu, ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai, ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga kelenge ya combat, Congolais TV, vraiment, maman la zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na so JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni ama danger, donc ba ça tolo la zaki. Bu, ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai, ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.